Bonjour, bonsoir, nous allons servo Esteve officiel, mbote na mino biscanas bozali. J'espère que nous boza bien. Et bandeko lelo botala ko kambo yo ko kangama o to kangani nanda unde makambo. Donc o bomona oyo eza fécule na salinga moko na ndaku, fécule ya pomme de terre. Ndenge bino nyonso boyebi fécule oyo tosalelaka babengaka biso na angla babengaka yango potato stretch. So nasali yango nga moko na ndaku na pomme de terre. Fécule nange esilaki place nasomba fécule eza vraiment mwa mosika par rapport ya ndaku yango wana nasali nga moko. Donc prochainement naoyela bino video comment okoki kosala fécule na yo moko na ndaku. Merci, il est vraiment facile. Il est facile à osala. Non, on l'a bino vidéo. Alors, et pour kangamananda konde makambo. Toujours ça la nyonso biso moko. Donc, yango ils ont kauka. Non, il kauki vraiment ma cassité mais ça va. Fait qu'il y a pomme de terre. Fait qu'il y a pomme de terre. Merci.